tout retenir que tout zong c'est la président m'a pété tout souhaiter les liwati tous en a besoin na yé sokaza vivant ba yebisa biso soki pa kufaki ba yebisa biso soki pa za malade ba yebisa biso so ba yebisa biso te o nyonso ye la président na biso eza na mutu ya mutu wana na zoloba. L'homme prudent voit le mal de loin. Tu fermes ma parenthèse, voilà. Non, bah tu vas là, nous bah pour ça. Tito comment à niveau to yeba pe. Parce que Tito comment à niveau to yeba oyo ba kunda na nkamba na za na mal vrai kimbangu dia tungunwa. Po yeba kunda yete. L'homme prudent voit le mal de loin. Monsieur no ba YouTube wala kisinjora la kisa ki mutaka la etango tala kona boy 40 000 vies. Donc ba ngene pour de ba kata ba distraction. Kisinjora ko il fallait bon lamba et la photo bien. L'homme prudent voit le mal de loin. Allez, pays ça n'a pas problème. Beaucoup qu'on soit sous mutu moko boy extraterrestre so ki grand pays so ki nani yango. Aya ko sala ba ko na kinbo pete. Kinbo pete. Ako me mata bruit ta fulu. Oh, quelle distraction, quel pays! Allez, la moitié, il y a ma son combiné. Donc, vous avez séduire, mais tout le monde a mon thé, non, moi, si vous avez un il y a mystique. L'homme prudent voit le mal de loin. L'organisation de bateau là qui est la présidente Liwa, ça va colère, t'es mal. Bakanda! Mais tu peux permettre à Motenga pe na koki ko pekisa bato wana te bazola keleli wa ba continuer akaka papa nzambe ba oyokela bango ale balongoli pe na mokili po azo tia désordre. L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier bango. Voilà, fidèle internaute, mbote na bino nyonso partout, bozomi partout dans le monde, bandeko balandi ko di parcours, ngai zoé matou. Les sénateurs avis de la presse na présentera pour na bino na bokasté na bino toujours. Mbote na mon vieux papi Gento de la vie, TGV réel, force toujours. Et pourquoi pas na 2F, Gelor Kiboumbe, et agence AIMK, et pourquoi pas na DG Christian Wondo, toujours agence AIMK, donc agence vraiment soza ma solo vraiment causant pour ça ma pango banda ko ya bien kitoko partout na Congo partout contacter bango spot déjà et les caravana bozoka na spot avant émission et banda. Voilà les autres zana man mamona to solo la neto betara ma solo ya mboka concernant mboka ndezo tambola to lobela état de santé à chef de l'état et puis to lobela makambu mingi o aloba concernant biso bayino et puis église kimbangiste na Jésus Christ ndenga lobaki aza mwana ya l'isphère lelo awa to ko décortiquer mbote man mamona mbote mingi ndeko na biso c'est mingi ya roya sous agence na biso voilà AIMK voilà et pas bandeko na biso bazo sangisa biso baza organiser mboka pona ko sunga bandeko bazo luka bandako ko futela voilà ba mapangu ba terrain bétar tozala kacha bureau na biso awa eza na Sainte Thérèse na face ya tribunal de grande instance ya Kili na avenue Kamina donc avenue Kamina eza avenue oyo ekangami na avenue oyo biso baman mamona tobutami na lotisi na face ya bajira moliba bato basalaki royaume Congo Congo diantotila baza na kati ya poto jira moliba zazem baenyonso oyo na utanga bakombo naza pembeni oyo esika basalelaki royaume Congo voilà agence eza wana face ya bar Michuri. Ok. Mal mamona na lito solo la to beta masolo na biso to beta concernant makambo ya mboka. Alors to lobela état de santé à chef de l'état ndenge ezotambola ba opéraki ba tumsu ba lobi ndenge ba bazo lobela. Misu bazo boya ngo keza opération ya motema te et puis ba tumsu bazo lobaki aza invité. Na éviter to loba nini par rapport ya masolo wana. Matondo mingi na kombo batatu balongo. Nazongisi lokumo epa ya kimbangu ya tungu nazongisi lokumo pa ya bakulu nyonso bakota kati na nzoto oyo poto kokoyebisa bino makambo ebombami na nkuku ebima na poisa biso tango tozoloba na bino boye na bonzoto ezala ndenge mosusu so micro pe ye ezala ndenge mosusu yango moni tobelelaka nanu bankulu na biso
baya kokota kati na biso ba réponse mosusu ezala tic tac. OK. Ntango kimi yango nkulu ye moko azongisi. Voilà. Po eloko kobomba madevaki mbango eza te. Po kombaki mbango eza nano kombo moko elingi koloba ete les choses secrètes révélées devant le peuple de Dieu. Mambo mantwe kama mamone kene meso mabantu. Wana kikongo. Kimbangu diantu ngono. Zongbrand. Les sens ya kombo wana atelo ko bomba mideni ikemona na miso ba. Et c'est mingi ya web service ete ke batu bazoloba président Koufi, président Bakessa l'opération, président Bakessa n'importe quoi. Bon, biso pour la biso, tokoloba été. On y est ce qui arriverait président la biso. Tokomoni sango kaka ministre de l'information. Oh, l'union ce que quoi pas président de la République ya Congo. Nous avons un problème, ministre d'information. Pourquoi? Pourquoi ministre? Parce que a informé le président de l'Issoake Wapi. Bah l'éveillé, tout va rouler les pays na hôpital à Kendaki. Tout il fallait peuple naïe ou ponaki. Et le président Martin Avion, bah ok de ça l'opération. Il était tam sous mer, moi ça la loin autochaka kate. Azana voie autorisée ya kolobana nzambe mokonzi na biso ndenga ke wana akozonga na komba tata mokili ya likolo na se pe akokontinue mosala na ye tokosuete kaka te ke mokonzi ndenga ke ndenge wana akufa to mokonzi ndenga ke ndenge wana opération esimba te abela nani abelaka te nani akokufa te kavena tadiku vana lenda konkula vana zolo taki ekozala libanga moko te ekozala kotelemela moninga nango libanga na likolo aza mpe na famille aza mwana moto aza mpe na bakamarade mais moto ndenge wana azodirige pays ake libanda bakesala opération mais il faut que le bango la chaîne nationale Azaya binoté, Azaya biso. Voilà. Mais quel gaffe, faut que le pays ne nous côté même là-bas. Mais c'est littéralement tout le monde a des réseaux sociaux quand le président a opéré. Parce que entourage à président va la secrétaire. C'est communication président peut ça la bien. Bangel les bungi oyo baza pemeni. Baye pour na mbongo. Yo kasi baye pour basala pour na ye. Na ye mon président. Ndenga zawana. Comment il faut bela qui n'est pas mindele. Parce que vous avez quoi tenir l'hôpital à Mboka la binoté. C'est une honte. Premier citoyen congolais à Beli bolongolais na pays na ye a qui nous a traitement et pas moussouche. Tant que vous avez ba anesthésie ba nini boko zala wana. Nani akozala témoin. Mais bakoko barré na ba mindele wana kaka oye mo ba pesi confiance que va traiter nzoto na ye. Bobongisa awa. Tout ça na ba ne décès ya danger congolais. Congolais sali ki sida. Congolais sali ki sida. Congolais sali ki ya Covid. Bozana batu wana na kati ya Congo. Alors yo ministre Beli mbangu na poto. Yo président Beli mbangu na poto. Bon siko so bozo kufa siko bo ndo tuna kabiso ba question. To so bozo tenda bino ba ventre kuna bazo tia biloko mususu na kati. Bona wa yebisa biso. Vous êtes génétiquement modifié. Bobo misa hôpital la bino tozala be tandi hôpital à maman et moi. Donc pour ça la question que autorité moi a eu problème to maladie va traiter na mboka na ye. Ba traiter na mboka na ye Kabila va traiter wa. Garçon. Moi c'est na beauté dans la poto. Moi c'est na beauté na clinique ngali. Bon Kabila so yoka kenda ozo traitement na poto. Na ma olive. La règle des ala kuna te. Mais ya ba congolais les ala kuna. Oh bon na eza na poto te ya Kabila. Ya Kabila ko. Oh. Oh.
tozongana na masolo ozotuna ngai ya président de la république balobi kakufi balobi kaza malade mais loko wana tokoki koasueta ngo te. Il est le chef de l'État. La Bible déclare, quand vous maudissez quelqu'un, Dieu est pour lui. Et puis, Moutuni nous besoin maudire. Oh, Nzamba dit que Aza numéro 1 Nabino, quand vous maudissez votre chef, votre pays aussi sera maudit. Vous aussi, tu maudis ton chef, tu seras aussi maudit plus que lui. Chef Bamodi Sarete, chef Balobela Ramabete, chef Balakina Repeli Wate. Ministre de formation. Petit Wanana. On a dit Mouya Yanabino Somoya. Patrick Mouya. Allez, à la TV. Soit j'ai autorisation de casse, soit ça l'a monté à bout. Ah, la phase a démissionné. A démissionné. Aux autorisations. Nous continuons à Zobela. Yayo. Yaye. Mais vous êtes des mandataires. Bon, Michel, tu comprends comment il y a Bino? Que Moutouma va Zobela, toi, Koufi, Bobo, Binabino, vous avez préparé l'année à Yassous. Après, bon, on a battu la station, na boulevard, basimbi ba minduki, bilongiamo ya binote, ozobra. Pour babangi sabino ke non neto. Oh, président la biso soba Koufi. Il faut tous en souci de regretter. Faut pas regretter à la macasse. Bah regretter à la macasse. Quel pays nous souhaitons pour notre président d'ailleurs. Quel que soit l'erreur na Mike. Yom toujours souhaité président d'ailleurs. Ça n'a pas l'air tata la famille na bino. Tant que vous êtes le pango tata na bino pour qu'il ne poto. Yo bi combien de banan kasi bazo sanga ba place olala na ba ser na bino pour le pango yo teka. Omuna ba dimaso ba beba tu misu basala. Mutu misu azana pota zo souhaité Félix Akoufa. Makabula famille na bango. Voilà. Mazana poto. Akabula famille. Mutu misu azana pota zo souhaité président Akoufa. La famille n'a pas mabete akipaka kota famille à momi. Abenda 5 il abenda 5 il est à momi. Anema amiki. Bon ça vient de rire, la bino la poto. Ba si on peut bazo boya bino. Surtout ba tu ba sala ba makambo la ba 5 il est ba momi ba ke poto. Asala ba mariage atonga mwanda kuna famille à momi. Ba tu ba déception ba AVC musubo tuna ka terre. Oh via Beli AVC makamba sala la famille à momi telemel falaz famille na sala muna famille na ngi. Aki. Vous c'est Katani. Bazet belé kuna na poto basara ba AVC likola ba fo momi bazwa zwa. Ba momi moko esprit moko dongi neti ndengi sa boti na mubali, il pas comme patron, aboyi bana bakola na bango ndei batata na bango bakola na ba mère na bango à la part. Surtout basi poto wana pe. Bata masumu tsuzu. Ba dingi divorce. Place bolobin za lezate. Misale za libozo kabwana pourquoi? Bamabalo ezana kini ya bampiaka ya kokeluka ya bamatembele ya kozanga talo lekayabu ezolenda bino oza kuna bino tu basi tomona ka bango te bele bayaka ko ya koluka na bana kini na basida na bino bozo ya nango wana bosala bamabete yango nazoyebisa ba jeune garçon mingi ki sasa to komosola wana bakwa koma mutauta poto ya kolinga yo mutafulu yo yebi kati ya mwasi wana au moment où dende la bino comme pakuli babi pakula tie babi soutia babi ndele ayena bara salibino pandia albino ke lotiga ngano berge tant que lotiga yo petit frère à quartier a comme battre yoti a convaincre yo bo saline ba rapport sexuel yemo consciemment zo ba ki moi non na ça ne rapport sexuel na détruire ka kapoye patiga la ko détruire vie de Kinshasa o utina sida na yo na poto. Quinois, Brazzavillois et Brazzavilloises, du nouveau à Kinshasa et en RDC. Là où il y a la lumière, les ténèbres se dissipent. L'agence immobilière moderne de Kinshasa, IMK en sigle, 5 étoiles, Lumière Yamboka. Pour tous vos problèmes de location, vente et achat, maison, parcelles, appartements, concessions, fermes, engins lourds et n'importe quel objet de valeur, contactez le manager intelligent Christian Wondo au plus 243 89 34 00 975 813 16 59 80.
90 17 83 699. Agence immobilière moderne de Kinshasa, 5 étoiles lumière en Mboka. Et vous pouvez sa lumière, éclairage dans le domaine immobilier. Parce que vous vivre dans la carte de mon livre. Il y a un moment où achat, location, vente, il y a des parcelles, des terrains, des concessions, des fermes. Nous avons la carte de discrétion. Donc, nous avons faire parce que tu protéger les clients. Les clients mingi bazala exposé, baby kaiko luka eloko, balandie babotoliembo. Balandie bakoteli na ndako. Yango biso na cadre de modernité, tozo couvrir ba client na biso, tozo protéger bango. Et puis awa otambola te. Tout est à sur place. Donc na téléphone, to pesa ba offre nyoso na onkosa na machine awa, na télévision nyoso zo pour na sur place na carte ya bureau. Donc continue na bureau, ba besoin na nyoso au mona ngo awa. To décider awa. Celui to bimi, to se rendre dans la place et loko to poni ezali. Continue na mutu kanabiso, okei na kimia nyoso ne sengo nyoso oza protéger. Et puis biso to na 22 ans de carrière na musala. Respect à client. Notre adresse 18 avenue Kamina, quartier 7 Njili. Référence en diagonale du tribunal de grande instance Kinshasa Njili Sainte-Thérèse. Email christianwondo@gmail.com. Facebook 5 étoiles agence Immo Moderne. Notre devise, le travail bien fait dans la discrétion, honnêteté et ponctualité. Agence immobilière moderne de Kinshasa. 5 étoiles. Lumière ya mboka. Bali yope mwana kini tango mona parisien dinginga, parisien na dinginga, serwana dinginga, sanko yeba yeko détruire yo pour détruire ce jeune fille na obu viva na yo wana jeune fille wana détruire ce tambusi na yekuna zongi na poto avandi calme kimela bakisi na bango wana ba melaka santé zongi mwa malamu na malili wana zo garder yo mais oyeko détruire. Donc, quand il s'agit de Mabé, il s'agit pas président. Poto la qui la mabe, to poto la qui la mabe. Donc, Nathalie si on marque à Mabé, belé au bateau sous la sala. Collègue ou na président, tata yo boto kanga endo. Oye pe qui ça so boyo kuta na tata no sukeli no beri. Oke kuta no na tata na momi. Na éviter son comprendre. Je comment. Ba jom suba ya ki sasa yepa na bangote. Dans les où tu es chez Bambaye, Baïeba Kazana Kini, Bosco Yona président, Naya Zabia. Bon, Kembina Mero, dans Sala Kwanga, Père Naminato Keno Sala na Bata, tant soit dire qu'à pied, pour aussi Sanchik, aux yeux ouverture, ok poto. Ali père, moi, era à jouir, na moi, nana Moubali, ndenga comme ingénieur na poto. Après ça dit moi quelque chose. Regretter le souci. Père ou bon mi père na souci. Ah yo qui peut pas camarade na OK. Ah, fils Azanaki. Je l'avais vu. Père moi banda qui na kita to pour prêter na sala mwana oyo nini. Ndebe biso to ko mitu na to sala ba ministre na ba président moko yo nini. On a côté biso ça. Voilà. Biso ko ba gouvernement, mutezo kelu sa biso. Père wana mwana nas abokoli asisi nchika ke poto, amo kelu sa. Akomo kelu sa. Père wana pas sous ouverture te ba de la tante na bino dans la village. Parfois yo so routine di père pas longola moi quelque chose. Attendez une petite sœur na et petite sœur n'est pas longoli, c'est comme ça. Bénédiction zo côté. Zo côté kaka me bino majorité bozana poto boyelika ke ba famille na bino tika na bisasa ba ndoki. Tamsu yo moko to kenda na poto opumula ka kutu na poto. Bokoma ndoki ya poto. Voilà. Mais tant on a ngozoya. Ce qu'on m'a nyoso na to retenir nini? Pour tout retenir ka OK. To zongi c'est la président Mapete. To souhaiter les liwati. To en a besoin na ye. Sokaza vivant. Ba ye bisabiso. Soki pa kufaki. Ba ye bisabiso. Soki pa za malade. Ba ye bisabiso. So ba ye bisabiso te. O nyoso ye la président na biso ezana mutu ya mutu wana na zolo. Ministre de la communication. Voilà. Voilà, Mamona, pourquoi au télémélarage Jésus-Christ a mon alisphère? Au lobarak Jésus-Christ a mon alisphère. Pourquoi à chaque fois télémakawana?
bon omoni mboko nde ezotambola na banorme ya christianisme mais christianisme bato baye na occidentaux mais occidentaux christianisme bayeli biso babi que Jésus est le fils de Dieu vivant et la vie éternelle. C'est Jésus là que vous appelez le fils de Dieu vivant et la vie éternelle. Banda to banda ressemble à Jésus. L'interdiction au Jésus na bango ba mindele ba yaki na ye bango ba so sala au contraire. Aimez-vous les uns les autres. Jésus au bango ba yaki na mutu balobaki. Voilà. Mais comment bango ba armée ba Rwandais ba Ougandais ba boma 12 millions d'habitants na Congo. Comprendre. 2. Jésus oyo bino bolakisi biso na Bible. Alobi ki marcher selon l'esprit et non selon la chair. Si ko bino batu bomemeli biso Jésus boyo ko faire marcher biso selon la chair. Pourquoi? Bokamati mwana mobali abala mwana mobali et vous adoptez ça. Bokamati mwana mwasi a comme égalité na mwana mobali, vous adoptez ça. Voilà. Bokamati mwana mobali mwana mwasi abala mwana mwasi, vous adoptez ça. Bokoti si ba guerre bozo boma ba président africain bozo tia o bino bolingi. Ali bokamati na place da boya na makamba Jésus boye na ba science moko supérieure oyo kutata kutu mutu yango ayebi Jésus sera côté science wana te a se retrouver franc-maçonnerie maïkari o mobuta onda osambela ni prima kuria vaudouisme Rose Croix, catholique. Kanka. Na catholique. Catholique. Oh. Après catholique, tokena témoin de Jéhovah. Témoin de Jéhovah, tokena protestant. Protestant, tokena hindoïsme. Et ben écoutez. Vaudouisme, écoute écoutez. Voilà. Allez, bakamati ba konzela biso nyonso ba comme si ba mo ba maçon. Ba maçon comment? Franc-maçonnerie quand on internet au monde ma cambonio ce monde la bomba te ba relation ba continuer so bazana franc-maçonnerie ya Afrique mutanga ya kinangamba Brazzaville kona ça soit côté ça qui a pourquoi grand maître à loge pourquoi passer ba continuer bino bazana ndaka nzambe wana ba pasteur bino bazana ba mandat nzambe wana ba ministre oyo tout batiki la biso to sala ka soit disant que nous adorons les vrais dieux non ya moni titre yo ko kotisa vraiment bon nzambe kati na biso to yo moni sa vraiment congolais il faut tika kombo Jésus na monoko aza mwana ya Lucifer parce que parole na ekoti na mboka na biso ils ont bouleversé le peuple a revendiqué. Chaque parcelle ya Congo ils ont la PD. Mais tout le monde a honte. Je vais pas PD garçon soit ça là la voix comme arrêter pourquoi azwa karatia climatiseur. Au moins il y a comme la moi cadre la société mon boy à la ta veste chaque fois simbi na samte manion na samte mareketa ba comme ça éveillé voilà pas à la temps sous def Gaylor Kibumbe def Gaylor Kibumbe raza lola yé donc kuna basali masolo au moins la différence je suis un DG directeur général. Moi, c'est PDG. Au moins, toujours au nom de Jésus. Parce que si c'était le Dieu de nos ancêtres, les Noirs reconnaissent que dérober
c'est péché. Voler l'argent, c'est péché. Prendre une femme d'autrui, c'est péché. Faire l'amour à un homme comme on fait avec une femme, c'est péché. Mais sur le noir, tant que vous avez la boko qu'on a biso, il y a un fumo kimbam, il y a un zalampanda na telekinam. Tant que vous avez bien monté Adam na F la biso, ou bien Adam na F. Adam na biso comme on est un zalampanda. Tatan zalampanda. F na biso télé comme on est telekinam. Comme on me souvient on a bien kenge lufuma. Ok. Manking. Au moins ba makamu susu biso to lobaka. To sangi sakanyo so mbala moko. Mais batu balobango vraiment comme rituel bangunza Chikeva bangunza papa Nkusu Machwa ba machwa baza ko compara bango na ba Chikeva tena ba nikie ba nani na ba nani te mukiaza la raté ba Chikeva za ba nzoto nde ya mfumu kimbangu ye moko en personne kota kati na ba papa Nkusu ba mani mamona. Ce jour là match am ta côté la Chikeva match am ta côté là ba mwanda nsini oyebi surtout ça on a une mission blokaka ba kombonga la pesaka papa mwana nsemi nga na yebi ye na kombo ya mwana nsemi te mwana nsemi eza alliance vrai komone Zakaria Badiangera oyebi ke kombo wana ba komo lo bango kaka sikoyo na Zakaria Badiangera ba komo lo bango kaka sikoyo kombo mwana nsemi ezo bunga na émission kamba mais c'est Zakaria bato bazo comprendre te que za mwana nsemi bato bele tozomona na Congo bazowela ba poste wana ministère ya gouvernement na biso soit disant que baza ba congolais il faut ba travailler pour na mboko baza ba congolais te ba 50% ba non 50% 0% pe baza na bango misu ba koma ba journaliste misu ba ministre misu ba koma ba tout moko neti soki makambo lingola na Congo batindi yake loloba n'importe quoi la TV ça soit 50 000 ba yebi ba cible na bango ba changer ba kombo ba changer ba kombo sikoyo presse congolais tozana ba journaliste ba signataire mais ba yebi Tebolo ba vérité ya Congo bozo banga deux fois pour nini Jésus-Christ mitayela ki bino ko banga mais Jésus-Christ anga yela ki bino ko banga bato ba memela biso Jésus bazo la na bango mibali na mibali ya est-ce que bazo banga Jésus o ba yela ki biso bino bato bozo sambela Jésus-Christ pasteur na mina za PD bozo continuer ka kokema pasteur na mina zo sala bino ba signe ba gege ba signe pharmaçonnerie mais vous continuez à vous quitter les bungi tout ça oui ce que de Congo de là vous risquez vraiment que tout l'amour qui n'a tongo balabala tous les ans à jeune rwandais na mundukia bilosko bozala minduki te vraiment coloniser biso mais vous obligez kimbango lo baiti vous croire na yete beaucoup souffrir beaucoup toujours quand on a 400 000 ans il y a souffrance so bosali blanc président na bilozo lingo to sa kimbango te ba ministre na bilozo lingo to sa kimbango te parce que ce sont des étrangers et que le bail logo moko qui no faut dire kimbangi c'est ba longo la kombo Jésus m'obligé parce que ça mon analyse faire so pourquoi ba yo ke la ote mais bango siko ba yo sala net siko yo ke le 25 mai et comme Jésus dialungana mfumu Yesu botia kutu Jésus te botia kaka le 25 mai le fils de Dieu vivant mfumu dialungana kiangani c'est fini Jésus-Christ dialogue au moins des aussi mbate botia nzambe botia na poste no bokena nkamba bolongoli Yerusalem wana Jérusalem wana toza na posa lingomba na biso bozongisa ngo original sans quoi na yebisaka bino soki ba milimo na biso elali bana ya bana na biso un jour bon comprendre église wana chef spirituel ko ozala ka mu Congo te kimbanga ka kota ka pa mu Congo
Rien. Après quand on so bo continuer à côté au Congo et comme tribalisme ou un fédéralisme il faut salama balu babalu kan nzambe kimbango na bango ba chef spirituel bangala pe balu ka kimbango na bango ba chef spirituel pourquoi kaka mu Congo na tête wana et comme il fatigue Anthony papa zalaka mundele pourquoi kaka mu Congo bolingi ni na lingomba tout le monde bino ba Congo bataba keto bokabwani tianga les rosons qui samoli mo batata mokeli ba bité kaza éternité voilà avec le respect mais boluki pe musakata botia wana ko tala so lingomba wa sa suna ranking po bino na bokabwani bozana ba ranking so na biso ke batamo koto so ba bengi na nkamba ba yamba bango te c'est normal. C'est normal. Nous sommes bana ya tata moko mama moko. Bango baza bata okabona te. Chef spirituel soka monina appareil ne boye limero papa arma abo yambate. Bana il va tout pese conseil yambate. Ali bolo wana biso ke nzambe ya mfumu kimbango zala kana nkamba. Bozo akabalar na bino ba yuma. Bino kasi makambango za ya bino. Makambango za ya bino ta. Tambe za bino ta. Eza pe mboko ya mfumu diangenda te. Boya ko somba ne mabele ko somba. Kimbango za ne pe musombo. Bo wela ka bino bo komisa ile te mutankamba. Pourquoi? Auta na no rangola ke kimpa vita ta na mutankamba. Allez par après boyo ko sala système moko boye bo panzana pour Congo ekota na malédiction. C'est vous les promoteurs ya malédiction le souci ya ba famille Congo. So constant ni osala ndenge bayoka maloba noti constant ni osala parce que baza na kacha rituel baza na kacha équiministe baza na kacha bobangi ya mindele badon ekeyate bazaka toujours tolo ko tala exemple bosali misé bana Congo mbi ba bénéficier na okenda kuna okanga ba photo bani pourquoi mindele ba olanda ngotia kamba ngoza ya ba mindele biso to ba chrétien to kenda Israël pampa si ba tia photo ngo bia Israël avion fêlé na viso fêlé la priorité ne bango ni ba mindele ba on pesa priorité. Allez, quand on est des places, il y a tourisme, nduliste, on est des vieux, on a vu Antoine Kofi, à Kekuna, et Reboye, c'est que Tika Makambouana. Mais si Kamba, là, ceux qui ont beaucoup de Kanga, tellement Bakenda, on a pour des fanatiques, qui ont fait, ah, ouais, il dit, on pas Kenda, bon, voilà. Batika, il y a vraiment la salution de Bachange, des années Luana. Wera uti kamba yetu ko bila lela sele ba mama sele asongeli bakambwala yozo no bangwa uti kamba donc tango uti kamba nga wera na uti kamba mbala moko na tiki ko yemba masoko basi parce que il y a rien là-bas ba enseigner bango loko te ba yebisi bango loko te yango no zongo na skoyo confiance ngeli ki kofi wera zongeli ki wera confiance ambassadeur ya culture nani oyo nani waze kwa kenda kuna azongela kaki waze kwa elo niveau teiba toi obligé bango sala taba album ya kimbango mfulusi rien tout le monde a eu là ici liboso ya mausolée à 19 jours là vraiment wala bonde la pour simple bo yambi na lix nyonso mutu moko ya mabe c'est que bino pe bozana bino batuka ya mabe parce que bozana ya kokabona na yebisa que bino mukolo na ko tourner le bino mukoyo ya ngana ba expliquer bino bana ya mfumo longo biologique bana ya mfumo kisoloke le biologique bana ya papa dialongane biologique ba makambo yo bomona maki bakanisa bokanisa to yebi vraiment que bokabwana pona makambo la o ba père na bino batiki bosala ki yango
batango batiki balara ngo bakota na bango te banchiki te ale bino boye on va partager mo partage bozuli yango nde moka na ba père na biso la sita père auti le village atongi ndako ne na pasi tanga kufi ale bovandi baseri baboti bibotela bavie baboti bibotela bovandi lupango moko ekomi omutu na mutu fakene na ndenge na bokende utika lupango père bon boyebite l'esprit neza wana ale bokamati mbeli bayuma mutu anga uti village akota nchiki tale bino bata banchiki botengi lupango na ye alolo boza intellectuel ngele bungi yango tumuna batu tu bakota banchiki babandi kokabula nanu famille ya mfumu adongo kuna ya badiangenda bakisolokele ya lungani papa rma baza ba professeur papa zako bana bakota banchiki batanga na poto tant ba ye mon partage déjà mundele sa chaki ba mona na tête ale ba ye ba partage mutela muta komi na were uenge muzika na ye ale boye boye sabino bino za bana nzamba botika mpa bakoko na bino ba yureki bazali ba tedi bazali bakoko na bino baze bele kuna po bino ba mikolo bokoki na bino te bokabwa ni soni boko boyo kaka banda na chef spirituel ti ba mokoto na bino bani boza ba tubongo il faut boyo kaka pe soni poka ba ndimi yango ya kimbangu se baza ba fanatique sans quoi il y a rien kimbangu abandi ko yebisa biso bangunja to yebisa bino ke bokoma bangele bungi nana ko pardonner bino tangu téléphone eleli papa zako to papa rma bengi frère na ye boboyi ko lekisango ils ont dépend na ba conseiller pe kasi nazo biso te pembe na batanzambe kasi batu mabe mutu babakala kala batu bon femme wana zo mona ta sala ikage fora simbela mba yezu na bango kuseri kuna parce que bando kanena ba pierre banani akomate ngaso na kutena chef spirituel na websa vous pesa ngali pamboli foyo kana ba frère na wa alo balanga période po ibi dimension ngana zana ngukuna ya sa ya atinda ngana mukili pona kana lo bela bata mukili yende la ko lo belete. Ouais. Alors man mamona bakonzi mingi Afrique su bakufi secret ni ezala na kati ke bakor na bango ya ndambo awa na Congo to na Afrique omoni majorité bakonzi na biso ebele bakufa libanda mboka balongola bango ba cerveau donc presque bango nyonso na tuno ke sumu mfuma longo tangwa ebembene yakia nzoto ne yakia papa diangenda akufaka libanda po tamu nzoto ne yaki bafungula ka cercle wana ba contrôler papa est-ce que ça la raye mutazana cercle kuna to fermer la parenthèse wana. Non, bah tu vas là, nous bah pour ça. Tito comment na niveau to yeba pe. Parce que Tito comment na niveau to yeba oyo bakunda na nkamba neza na katma le vrai kimbangu dia tungunwa. Po yeba kunda yete. Mutu expliquer bino que na ko dae vendredi ale boko zo koro wana. Ah. Utiko fente batuko. So ni ça là bas longola ba cerveau ndongo lobi ba le soit cerveau soit pièce moko ya nzoto ba pièce partie moko ya nzoto. Voilà le secret de la main de fer. Voilà le grand secret monde la bomba na bino ebisi bino ka botala ka Yesu. Ya mwana loko na senga président oya koya après Félix Tshisekedi. Soka ozalaka ka ba Rwanda mutu ba ochaye to continuer kaka à laquelle elle est. Mais si vous avez vraiment que y a un roi divin vraiment avant de se monter na poste a prêté serment na combat ba grand loge ya mboka mindelete na combat mfumo kimbango mukolo wana na TV to beta maboko kebite kakeke beta na likolo place pe makambo ebanda ya mwana donc etani première décision kangelanga tous les églises alléluia ndé bokanga ki na corona et puis maintenant pendant 5 ans ya mandat na total la Congo qui marche ndé donc etani ya moni c'est les a problème na wana yem ta déjà mutamvuluzi kimba mais a problème te soka na forme Félix ali ngwa Félix forme ali ngwa ezaka ya ki chrétien ya ba frère en Christ
Ah, frère en Christ. Talamboka ndezo kene. Comment vous permettre les jeunes garçons tout le mater bien pour mon qu'il me sous oh man maman nazala pe na moi pider yani pour na poto pe ba petit mingi ba bota mi na poto bana ba frère na biso ebele na ba sœur na biso ba zo tika ba bana na ba kuma ba pédé tala tata pour mutele ba zo kanga ngaso mwana nga komi pédé na barré monde pe ba te ba moneka bunga même place à Kendati. Nan tiré na parcelle. Pe jamais au tigalo comme pédé pour d'abord na dos amis nga mbondo. Chaque famille nga no ezopela na parler moi na comme le pédé ndenge. Et délivrer ndako. Les autres pesa moi na déjà esprit à révolte, éliminer chaîne sur l'œuvre de mentalité. Les autres ngolé mbala moko mentalité esclavagisme. Être pédé vous êtes esclave. La bête na yama moto atodende la bino na TV or que pose va yama moto wana akoma pédé ou tala boy frère na yo moko boboko la quartier moko commune moko azala ka yanke na gisasa akomi kuna palata yochi akomi pédé vewe ba sœur musuba comprendre tant vous on déjà bazo tindelo no ba image ya petite sœur na grand frère bana ya tata mo mama moko bazo sala rapport sexuel na salle de bain soki papa na mama bake musala siko baza combien na poto et puis bango mo ba o filmango yate yo no mutafime bango c'est la malédiction de Jésus-Christ je vous dis mon frère parce que vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Ce qui est interdit dans la Bible, vous appliquez ça au contraire. Comment expliquer ça? Malheur à l'homme qui couche un homme comme on couche une femme. Ah, les catholiques et lobby que non, nous adoptons ça. Bon, le tient on la récite. Bon, le tient on la Afghanistan. Pourquoi toujours les occidentaux? Bah, il y a possible la spiritualité. Bah, il y a possible la politique. Et scandale quand vous êtes en train de me dire que le président qui a besoin de soins en Belgique, président de la République, aux hôpital à Syrie, il y a un docteur, il faut qu'il y ait des potos. Vous avez les bungi. Hôpital à chinois, et on a mis 3 600 000 $. Budget hôpital oyo. Siko balaro bango bazo yiba wana. Oyebi so ko tonga combien d'hôpital? 15 millions déjà tu as dans 5 hôpitaux à marque. Voilà. Il y a bien. 150 millions. Tout ça déjà, tous les 24 communes des hôpitaux net maman. Alors vous verrez que les Sud-Africains, en 1971, nous avons des experts médecins. Mais médecins comme un boule, car ça la moitié césarienne, naissance césarienne désirable, mais pas un bon face à la césarienne. Faut remarquer que Batuna Poto, en tout cas, et c'est mon mingi na bandeko o bazolanda émission nanga, voilà, a raisonné reste mamona. En tout cas, moi $50. Ok. Nzambe oya sa likolo na se tata mokeli tata mpungu tulendo. Apambola bana na bino. Apambola bakoko ya bana na bino. 4 générations. Na mbongo ya pasi ya poto tozano famille te. Okanise lima. Ngape na zuite ke na keko bwaka. On a quelque chose qui l'a reçu par nani qu'on a pesa on les sommes ici pamba na podium ti ils ont nourrir nous autres oyo pour na ko ya ko yebisa bino makambo prestation énergie na sengi merci na ba jeune na ba papa na ba ndeko ya Canada, États-Unis, Europe, ya Londres, presque monde entier batinde la ngambongo ouais na senga bango te mutu kaka atali malobo biso tozolo bosa l'effort bana poto bolukilanga chaîne moko na télévision nationale awa na ba télévision kisasa na banda koloba soki na lobi kaka ta 3 ans bon sentir vraiment que non batu bakomi otonda nde batonda na ba match ba Barcelone na ba TV tel
beaucoup de pauvres YouTube ezate, Wi-Fi ezate, téléphone ezate, biloka bataliban dans tout monde na. Batunde siko bazana ba Android na kisasa ba comment découvrir. Ya moko moko. Ya moko moko comment découvrir garçon. Oh, t'es vraiment excellent. Oh, siko soki na lobby vraiment na TV kisasa moko wa chaîne moko ya TNT. Soki na lobby wa émission moko. Nazo ebisabino ça danger pour battre zila baloba oyo battu zila te ko waze quoi basolo la ki façon na soki na Kisinjora oh battu zila te oh nan donc battu zila makambo eza très important voilà bache no ma YouTube wala Kisinjora la ki saki mutaka la etango tala kona boy 40 000 vies donc ba ngene pour de ba kata ba distraction Kisinjora ko il fallait bon lamba na photo bien Ato yeba la tête qui yakala to kentu auto comprendre monstre le final on dirait ba karoba il faut on est à l'Angola pourquoi ce distrait pays na biso allez pays ça n'a pas problème beaucoup ko so sous mutu moko boye extraterrestre so ki grand pays so ki nani yango aya ko sala ba ko na kinbo pe ako me mata bruit ta fouloué oh quelle distraction quel pays il y a moi il y a ma soko minene donc vous ko séduire biso kaka to mona mutu moko ya muke na moi si moko zanga tina ya mystique gouverneur de la ville de Kinshasa voilà vraiment mutu ko bengi ça pour la propriété ville de Kinshasa na gouvernement na yo ya ville de Kinshasa que nous sommes le biso ba kamine longola ba fulu yo que je la biso monto PCP la raya oh tata ça mais la quel baboul moko ba viango te fotite bozo gouverner biso me bobota mana ba mboka yanga boye bo sutugili ba kara malili na ba président na bino pe bazaka ko corrompre bino bazo yiba yango be bino bozo yiba ale peuple kelu kaka Bangele bungi. Yo kani si so bato la ki la président liwa ça va colère te man. Bakanda. Mais tu ko permettre ngo tenga pe na ko ki ko pekisa bato wala te bazo la ki liwa ba continuer akaka. Papa nzambe ba yo ke la bango ale balongo ni pe na mokili poazo tia désordre. Vous comprenez? Mais vous c'est bon le baga la président o ya na place. Te pour lo bela pe Kabila, bo sabela na ye pe mabe. Na bana na ye na ba nani ba koko na ye. Kadjade o sambela ke mabe. Mobutu pe fo sambela ke mabe. Eza ba Félix Gate. So bomoni ke bolingi te to la ke la baninga mabe. To zonga na fédéralisme ou rien. So bino bomoni ke bozala na bino na ba diamant na ba cuivre bozi mboka na bino. Équateur comme la ngola ba nzete na fleuve na bango bazi fleuve na bango biso comme tu ala na inga na biso na ba port na biso boyebi ba Congo te boyebi te to bombe belé tozana batu na ba Congo comme Congo eza ya ba Congo to ko beta code ba diamant la tu ezala kuna longwe e bungi na mabele oh iranium bon mon ango suté pour bon linga skoto bodo saka tout petit espace voilà parce que toza bateau to yebike nous sommes tozoka indépendance ya Congo les ba Congo qui poanza to bakidi yanga to vandi mais toza na batu na ba Congo so ba sali ba belle limbila vraiment pas ta pongo to len que toza sur la posa richesse soit te pozo bomisa batu trop et bunga c'est vrai que Congo central les a mutema ya Congo mobile Congo central les amutema ya Congo mobimba parce que les ba Congo soki ka ba funguli motema mboka na biso ba tas de famille ba famille ke zonga Kenya ba famille panzana parce que bana ya Diangenda ya Kisolokeli ya Dialungani basalani ba panzana kasi kota tina ba famille tout les ailleurs panzana même yanga la zolo bo famille c'est panzana tous a plus de 150 personnes à poto so na ko tangelo ba kombo na bango au moins mage manazana ba prêtre na poto mais comment a d'autres courage à otinde la ngata $100 te na ba ne o ya sali na poto parce que tous a bon côté mais bato tinde la bango ala ndesi ko bandeko na o nzamba tinda kana mukili ba bima na zemi ya mama mususu OK c'est comme ça qu'on constate que frère non biologique mutako aider na vie na la beta un mois ya mpia kame
mutete la tindelenga samba koko inzembo mungala ora ermogo man zwa 200 balles maman peso ora man kene na victoire 300 balles na yebi bango te nanu pe na mona yebo ete voilà siko bato wana yo komona bango kaka baza bata mokili bafrere na yo bango wana babotami siko mpo libuma mama ezalaka nango voyage babimeli sikoyo bakote mosusu yo mpe kote bimeli oza na frère no mota mosusu oza na sere no mo boye akipaka jo moko lisusu bien quelque part plus que yo mpo baza bandeko te kokanisa te soko obimisi 100 € notindeli motu na kini osali yango par hasard non c'est ton frère. C'est ton frère. Au moins, tout le monde a poto. Léla au fort, Kabila. Kabila, mes frères, non. Bah, on peut battre poto. Bah, on a été mindé le moussou, on a c'est peu la fort. Ali, la route à ta fièvre. Il y a pas qu'on va assister. Quand on a bimé la poche au moussou. Ok. Alors, man, maman, les gens ont vidéo ont circulé à Pasteur Mike Kalambay. Mais tout petit cas, Salaki. On a tout le bélango tant que aux âmes tout voyant côté ali sarabat. Photo le. Tu vois la pierre ngaba kanda so. Abimina fille. Pasteur Mike Kalambay. Abimina fille moi qui pour basala na e featuring akomi ko coucher na fille. Ça n'a pas pu me choisir 3 fois. Pour coucher tina simandenge ba vidéo zo tambwande fille déclaré. Et na nyonso ana siko tant que voyant Rolobani. Mais nous savons que Jésus-Christ c'est le fils de Lucifer. Bango ba mari ba petit on ba Kalambay on ba bien. Aye bien mouvement que non ba sambela na ba diabo. Faut ba sala makamba diabo. Mutu azo sambela mvolo zikimbango. Yo yebi combien de vierges bazala ki na kimbango ici. Papa diangenda bazala ki jeune garçon. Tanga bandanga misala. Aussi yo ka témoignage que ngako tu pasteur na biso diangenda da vierge anga. Combien de vierges bazana kimbanguiste? Côté wana nde kimbanguiste ça va. Soyoka ngai nani boye mfuma longo mutu atikanga na zemi ya mwana. Pasteur cela signifie pasteur. Nga camarade nga pasteur tant na kota la bureau na tuna ngeme kichwa neza meti mbetu pour nani. Obi réponse pasteur wala zo mselanga. Ah, ce petit moyen, on a bêti moi mon côté boucanica wana. Man. Au moins qui n'a vendu. Voilà. Pour ça on a barré dans le bureau. Ba garde bazali banda na ba oyeba. Masangani nadia. Ah man, zéro kilo transporté na transport. Na car mon voiture mon Opel ya libanda te filma na ngo même. Ça c'est na tambula. Mais il y a mon place à Zala pour lui rentrer à vous-même examinez-vous. Il y a mon ding à Zala sur le rasta à comprendre que la sécurité. Voilà. Donc votre bureau est là pour dévierger les femmes mariées, pour violer les enfants. Donc il y a un président au Yakoyana Congo. Soka y a un rituel à Bamindelete, à Baloche à Bamindelete, à Kokanga, toutes les églises. Parce que mon kolo makambango ko ya na yo président ba tia ki on mboko comme apuya ki makambango po ba peso ba voix na élection au sentir oyo na ba santate. Parce que il y aurait un président oya ko boma ba groupe de prière wana mundele pa de barrière. Est-ce que Moussa Nzamba o coucher pe moi si na fesse na ndinga si. Mais ba voix orale mususu nzamba permettre te que pas ko tsango peni. Surtout ça, rapport sexuel, la voix orale, on nzamba permettate. C'est à cause de les Occidentaux. Bon, il y a Jésus, non, au contraire, il y a Jésus. Vraiment faux, non? Def, Gelo. Bah, il y a Jésus, non, au contraire, il y a Jésus. Bah, tu vas éliminer Jésus. Tant que tu vas éliminer que non. Balula Muninga na Simo, est-ce que vous croire sur la Jésus? Mais pourquoi vous continuez à croire na Jésus à Marc? Oh, bateau va éliminer. Bango va là, tu vas tout la vie. Na pasteur mon anjila a combien 5 parcelles. Azo somba, azo buka, azo tonga. Nga fandi 6 ans en Nigeria. So esenga ina comme pasteur, esenga ina sola. Mais ko solo na ngo ezaka ke yo mona neti batu na église ba okufate. Ah, na sambela na église wana mais Nicolas na okende te po na laina ba retard elongwa ki kasi ba izu oka monte. OK. Boye
parce que comment ce système en barré ka kofi boiter ba kufa musubilo kazanga il faut barrer muta vivant non ba kundio mais ba ke place ba kunda yo ba zuika ba corps no wana ozongi no ga ba tu kanisa ba ko lia mutu eza ba pasteur ba na ba mama na kopa ba trafic d'armes ya bateau eza tic tac chaque année ba zoka ba 10 pasika et utara ngana ebi grand pasteur mona Lagos bati mona libosa porte ne babimisa ba nzoto ba la porte église babimisa ba nzoto ba siko be église ngo ya pasteur ngo ezana ki na ebi na ba symbole na voilà mukomsoto ando tambula na ba église puso yebisi bandimiana mampasi na bango sala ba ondimate parce que basa bangele bungi basa déjà dominé na l'esprit on a ebisa ki yondenge peuple congolais a dominé na l'esprit ba rwandais ba kunda na ba rond-point tout voilà yebi pourquoi ba bomaki zamba monene pour ba garder l'esprit na bango zambe comme un cimetière yebi ba kambeleka kuna na butu cadre ngo zambe comme un cimetière bobuki botongite toto ke na 2 ans il y a quoi là dedans pour garder ma pouvoir na mino faut pas ça la mère canal pour garder ma pouvoir na mino faut pas jeune garçon ba te ka sauter na zan boyebi pourquoi bobuka zando boyebi pe pourquoi votre tika munde voilà parce que vous êtes des chefs mystérieux des chefs démons batama seki ba diabolo bo dirigera biso problème ezate bo kembisa biso bana na biso batanga bien te to kenda hôpital bien te bino ko ndozo ka soin na poto boyebi ko basala binote na ba soin wana bo bungise pa na bino hein yozolo Jacqueline Ngobila za mwana poto Félix aza mwana poto bango tout wana bana poto soit disant que ba vrai quinois mutu ba yo sa biso 3e année yango ali bopesi Daniel Esafu Mwalar bopesi Rwandais wana Francis Kalombo Mwalar ali baba ndo chama kelele ke boko bimala bala soki Félix alongwete est-ce que bino bokomi nana est bino que Félix alongwete pour bondoler la biso ba France soki Félix alongwete ba jeune ba bimala bala allez yo Daniel Esafu zo bimisa biso la bala pour l'étranger wana ya Moïse Katumbi yo zano bien yo pour yo zano bien le métier la Congolais métier ça là Daniel Esafu ba nwango po ba ila onde nyozoro ba poza mwana oni britannique va barangu ah di tiko tanga komba kimbangu pam bo vandi pe na Francis Kalombo comment on est à la Francis Kalombo comment na ye Francis Kalombo azui la kombona o Serge Kasanda azui la kombona wa todo zila boya na justice on peut bo me maramoto netinga kaka Sankara de kuta soka sali problème o to ke justice o faire ba ke justice na héritier po botombola ka baba be ngani ba bezi so ba bezi na bino bo zamani mamona afinga ka bino ba Rwandais bo kende na la justice abanda siko ko loba devant procureur na bino ya corrompu wana ba moribo baza kuna ba bimita le vital caméra bimina ordre na anta nation mutekanga kiye la liberté provisoire bongo siko ba petit ba komi ba moribon kuna tozana ba petit muso ayiba kaka chombo kako oyo ya $50 mais pourquoi tout ça la 7 ans en prison à préparer bannière quel pays vraiment muto chombo boko pinir kaka mukeba ni boki papa écoute petit comme les termes petit comme les termes kodongi ba source miso kutoza libanda tozo koma na des termes bizarre hein zate na prison bin c'est quoi silanzo te homo bota batu bako commander ngwana te na pays ya président de la république oya za quinois maintenant tourne na prison président maintenant tourne na prison to boite bozo kanga ba petit na biso na cité ba koluna il y a aussi des innocents là-bas il y a aussi des gens qui ont tala ba azo koloba na vraiment que nazala ki kolona comment vous kamata bato botia bango neti batoza na 18e siècle c'est purement l'assassinat et dit qu'appelle bimi na prison santa bien Vital Kamerhe bo fente neti abela ki santa bien mais ba petit na biso bazo uta prison bazo bima ba moribo on ma petit ma peke comme boye kondi na cité na lobana bango bazo lia bien te
allez ba ozwa temps ba futa transport 2 bis ba longa kimbanse que 3 bis ba koma la makala ndenge nini yango nazo lancer appel na gouvernement congolais o ezali banda voilà auto bengi ba combattant ba résistant na ba combattant bon ça l'effort don et ya kana ba prison na biso est-ce que comment et comment man mamon et comment so ba bina man mamon na mutaki ndotika ngo et comment na ozoba diamant ba rasta na zana plus de 500 rasta prisonniers ont pas se retrouver Pégasi prisonniers se retrouver vraiment que chaque mois baliaka parce que nos petits sont abandonnés na zo sabino na niveau moko nzambe na ngai Félix vraiment zo comprendre tel vraiment bokechu c'est les îles ganko yiko trahir bisote ganko vraiment man na bano ndima makamba bata poto ke Félix ayiko trahir biso nini boye Mbujimai ba comme remplaçant on a ba Rwandais Mbujimai masa mo abenga kuna bima ndeni ko ngazo yakini poko toto zo mona ka ba jeune Rwandais bazo kota tozo yebate soki makamuni kota ba nyanga kuna ba frontière nyonso za ba soldats rwandais armer nos soldats recruter des enfants na armée volontairement ko kanga bango na ba cité boye mana bar mo na kidiba bo vandi bo zeli va batu ba koti ba bani mabolongo mino tuna ba primus na bino melela ko kala ka formation gimbila basa la carrière siko ba bar wana pe etia siko ba gwasusu pe benda katsu on a jeune sala logo te mais soit vandi na table on a ba 20 bouteilles 30 bouteilles masala raté ba 30 bouteilles wana zo sombi bibale baba kisi bibale Congo eza bongo bazo ko freiner bino boisson président la bino ko ili problème net seconde bozo ko apprendre biso ke président ba misu bazo lo ba kufi misu bazo lo baza malade mais na TV na biso bazo lo ba place tata na biso akete c'est notre père président même si vous êtes président na yama ba président nous so poto reine Angleterre so ka beli ba lo ba magabeli et puis bon l'andela peuple peso mais pourquoi vous bombez c'est que vous ça la président la biso j'ai pour biso to lingi na mabewa na tata na biso pe to linga ka na mabewa ba père rebelle pe na ba mapanga ba cité oyo ba bokitambola pe na ba taba voya ba lobi que non père na bino wana na ndeko na na kisanto ba honte balier cousin na bino bino pe bozo mona bokede ya mona yolo mais ba tu pe ba famille ba utala ta père wana uchinji sorry ba honte balier cousin vous wana no kona bino est-ce que vous bête la père na bino boye mana parler à père adama qui cousin na ya l'état bo de bête père rien botika na si makambo belé pe ya président de la république photo tiela ke na si pour tata mpungu tulendo soki Félix akokisi mission oyo batindeli était à sauver peuple oyo le peuple d'abord fimbu akozwa nazo yebisa bino. Pardon, président de la République, Kolingate, banana yo, batika na malédiction, ya ba Congolais. Salam alamu, polobi banana obasani. Basepela bazala bien. Mobutu azalaki asalaki mabe. Azata na mwana mobali. Aparo aboti na ba makamu. Oya ye moko na mama Mobutu. Maman Antoinette vraiment. Baza Manda Daya, Kongola Daya, Niwa Daya, Sadama Daya. Comment you confie à moi na mobali symbole na yo vraiment que bana no liboso bote mibali bazate na mukilio. Nzanga Mobutu. Bon zango kontaka ye mage o konte mwana Mobutu na deuxième femme ti bobila dawa. Biso to lo bana maman Antoinette ko Mobutu banda kana ba ona mukilio. Si Mobutu a la vrai père né le lot à moi n'est pas comme président bakufa pour la vie kolela ya peuple yo Félix Tshisekedi kolela ya peuple yo soki bazoyi biso ezala nango ba vantir le bozano congolais mais soki za congolais ke bana ba petit wana o bazala pas ba Blaise Bola pas banani bana momine wana nani soki Alain Pela soki nani famille Pela ba makamu moko ba famille Pela azana bana kuna Gisèle Pela ma batela bana wana baza ba vrai congolais ba 100% ba wana
C'est normal. Pourquoi? Loi il fait quoi na mboka oyo mukonzi nyonso abala mwasi ya libanda toza président okosala te bon vanda kuna di bomi ngolo kende pa momi ya nini ya selemba uto ya nini luka momi muka kinyu go tongi baboro buzu kunu toka basi libanda oh mais quel tala peyoyo kalezaki au monde père ana 5 femmes mais 5 femmes on a nyonso ka ba congolaises. Mais le comment père au monde en a moi si française étranger pourquoi? Parce que bah qui déjà que peuple congolais et ça peuple moko et qui na makambo ya ola la basi koyoka ba musique ya mabe comme la ba primus baza bata distraction allez biso ce koto kotsa ba jeune fille na biso ba ça li recrutement ya ba momia danser o ba la ba bassin neti ba serre na biso kaka maman président mo la bota ça na ngoti baza préparer yo so ba préparer to comme moi ça président et bandande elle était préparée comme les femmes ministres, banani wana boti babisenge mana banani bato wana tout boti ba banani bato wana Olivier Kamitato banani ba Francis Kalombo banani bato wana nde mutu baboti bango pour ba préparer ba bitu ko tsa ba jeune fille na biso. Des bassin ba bassin Mobutu na oyemo na olela vraiment Mobutu na kuna Kengo Wadondo kuna Mfundo ulisosazi kuna Kamitato le pe yo mati Kamitato na marque longenie fukane eko bota mwana ya Bogara marque c'est ka soki momimo boyo a financer azalaki bota financer balar ba bimisili mwana wana ozombra bazali bataki tipa siko banana ba botami et belé ba komo koma pe ba ministre ba komo koma ba msu bazo ko viser pe ba koma ba président ya Congo pona nini erreur ya ba intellectuel congolais yo ce mona allemand vraiment aza ministre akebala na anglais oh bala allemand voilà comme il a fonctionné le ministère voilà au bala moi c'est quoi le musuté voilà au bala moi c'est quoi le musuté et puis moka ba dirigeant moté que na bana moko o baza ba 50% au bandam au bandam faut mi bimba hein ba tout ba na internet go ba sala ba fantira Vemo boalo ba internet bo sa benga nga mkola bi petit na ndolo ba suite pour ayo po asanti gazelo asanti mo dia to bangaka voilà yo mbeli na zo lo ba bien Daniel Safuna na Francis Kalombo ba le kaki na TV bazo ko alerter déjà que Félix soka sa longote na 2023 to ko bimisa population na nzela oh mais yo mo ko bimata na famille na bino zo ba na matete bo bima bo yamba ki vitare kamé voilà akabili bino 10 000 bo yamba ki ka zo ba mo peka ka pia ba 10 000 bo bima siko hoteli sa na changu to zui mayele to zui libino mayele changu poubelle na bino ko pesa bino ba voix ya ko sakanela foiré ozole kapozolo bake peuple ke bima peuple ngo ya wapi ya changu o bobenga biso be civique alors otoko bima pona nani pona Moïse Katumbi tozongi ba ye nani mutu wana jwa komba ba congolais na Francis Kalombo batu wana ba yembela kabino ba JB ba nani ba wera ba yebi Francis Kalombo ngai bi Francis Kalombo kwa bando ya na le 10 numéro 1 pa ba Didier Son Papa Jackie Sono Bando yana Marie Paul Tango wana bala rekotite soko talié bien ah oh mutamboka na biso te siko bala rekoti avundu kine di Serge Kasanda tala Serge Kasanda bien tala Francis Kalombo bako za la père moko mère moko fomo na bilongi ba rubero bilongi moko ba koto wana o comprendre voilà si vous maîtrisez l'ingala, vous changez votre combo, et vous commencez à commercer, vous linguez comme ça la tête à payer en boca pour vous détruire le Congo bien. Nous banani na biso. Hein?
moi dondo alaki to bénéficier nani na sala hôpital na Pologne ah asala mo matériel to maman et moi yango à transmettre na Pologne pas à le premier ministre siko o ba uto chao na soki lo sama soki nani sama garçon na sama lokon. Voilà, man, maman, tu comme la soupe, on a évité un remerciement et puis message à soupe. Les gens avaient mis ça, on a fait ça, remerciement. Ok. Les gens avaient mis ça, on a fait ça, remerciement. Ok. En tout cas, bandeko, quand on a remerciement, il faut pas comprendre. Voilà. Dans le bar, à chaque fois, tu me souviens, ça, il s'en a, il y a ma casse. Bazala, on a posé ça pour tu n'as remercié, bamodi. Moi, non, pour ça, non, je ne vais pas. Pour ça, message, je vais dire si on a sali geste pour ma petit bagnole. Comprends? Donc, nous sommes déjà bateau na mokili. Il faut vraiment diaspora, l'effort communauté internationale, de faire la structure vraiment encadrée. Vous allez entendre que tu as lobby makamususu, c'est les îles lobby makamususu, mal maman lobby makamususu, prophète moka prophétiser comme makambo bato balobaki, n'était que salama, n'était soki ndenge nini. Faut tous en structure pour toujours combattre pour mboka na biso zonga bo moko, mboka na biso zonga na bonzambe na biso. Faut tous parler sur structure mboka to zonga na bokoko. Oka mutu mso aleke kuna Jésus-Christ est la vie éternelle. Kimbanga za mutu pamba. Pourquoi ko sambela ka contredire Kabandeko. Ce qui pour le Congo et ça pour l'évangile, on a bengi la Bible. Na Israël ba fungula ngote. Yo moni Poutine a ensemble la Bible. A bengi mutu bandoki ba sorcier ya pays na mutu baye. Babilo ko na soki Jésus Christ. Bolinga balinga ba salango. Balinga ba salango. Satade. Merci. Donc, les gens qui sont ici dans Zakami, Bandeko Bolimbi Sanga, Moto et Pelagak. Bolimbi Sanga, ils ont une mission sous Bamalo, Banabinisi, pour la Tanga Takombo, le Tanga Kombo, Marcus Gave, Steve Biko, Samora Machel, Marien Gwabi, Thomas Sankara, Madiba Mandela, Marie Babinisi la Rabiso ya faux. Li solo sous photo beta moi. Pourquoi Babinisi Mandela ya faux, ya vrai babaraï. Donc, ma comprise belé, Mose Kabila, comprendre. Marshal Mobutu, Mfumu Alongo, Mfumu Kimbangu, Mfumu Kiangani, Mama Nikala, Mama Mwilu, Yaya Kimpavita, Thomas Tualani, Buka Makengo Nsuka Mpadi, Buka, Esaïe Emmanuel, Bamba Emmanuel, Anani, Mahama, Bokumbu yomwana elmugo mutefatu na Mahama zanani. Mahama za bato badiembi kaka na pongapi. Voilà. Bamba badiembi kaka na pongapi. Anani badiembi kaka na pongapi. Yangozo mona basala stade de martyrs, il y avait des martyrs. Ce que le président la bino la ministre la bino et si basenga pardon pour la bato wana bosa ile stade wana. Bozo beta mondial. Et beta mawana. Naïbsa qui est l'après mondial. Voilà. On les a ma parenthèse à fermer. Voilà. Ba combo na tangi za ba combo ya ko sakane la te ba Martin Luther King. Ba Bob Marley. Ba Jasilas Imperial Sa Majesté. Ba Shaka Zulu. Ba Moussa Traoré. Ba Jonas Savimpi. Tala, moka au niveau bozo kendele lango. Bozo mona net qui intellectualisme na bino na ba kanai na bino bozo sala na ba cité ko beta bato bazo yebisa bino ba vérité, mais vérité devant Nzambe, yonde mto regretter. Pour wana devant papa, yonde mto regretter. Pour regretter il y a qui nous soumis et ça la rango regretter mais il y a molimo. Voilà. Le sang se répand pour un rastaman qui a porté des dreadlocks comme ça. Le sang, ça se répand. Je n'ai peur de rien.
boye pembe na président na biso boza ba voleur bobimisi pe président voleur parce que eloko bosali tala soki bomeki élection na mboka oyo boko regretter élection ekotikala kozala nano te IDPS ebetaki tolo ke mboka oyo bakorientango donc faut pas qu'il n'en tient faut que l'on tient suka bo la kiango bo non boko les cartes électeurs ezakaka carte électeur en tout cas IDPS c'est là que les premiers au balabiso que vous portez les cartes électeurs vous êtes négligés partout où vous êtes voilà mais maintenant et là on est aux angles pour changer identité nana pekisi bio ngai bapesa Kabila mutu makasi moko bapesa Kabila mutu makasi mutu botalaki na ndenga mikomeli te botalaki na ndenga yelaki bon siko mutu tala na ndenga mikomeli neti robuste liboko na poche lari ya ofele oyo ayibi ale bokomi kobanga poni yo pe soko ke bapesi yo alara moya koyiba yo po yibi soso voilà sikoyo boko nolobaka ke ngaye bakongole bazosambela pe Kabila zonga soki nze munira bazoyemba ona natali na bite oyo eza bakongole te ba 50% bana bazombo bana oube ba 50% pour na niveau pays na biso eza na batu barotie na biso ba président bongo tema vous prenez un jeune garçon tanzanien boyo ko placer na Congo eza crime vous les occidentaux yamona makambo occidentaux nyonso il faut zonga premièrement la Bible les églises importées il faut zonga ce que zongi comme ça occidentaux ce qu'il y a au peuple congolais yango ils ont tala président nous au moni tilombo au boma l'église té faut mutu mususu il y a encore biso soutien et puis ça ridiculiser batu musu na famille pe bazo sala be scandale na ba Dubaï voilà na ba poto banini na mbongo o ba se pa na ye OK ouais le sikoto lo ba mulu ba yaki nega po akota a bénéficier na eka ba eta biso tozo croire que Félix ndenga za na ko sa mission na ye Ago Koufate, pourquoi vous nous souhaitez liwa Maman Mar, pourquoi vous nous souhaitez les mois à nos liwa Foukama, tellement dans ma bonne délire, liwa on est à la sans effet. Nous avons dans la poste à la c'est la carte d'identité. La bonne temps pour la carte électeur. Après carte d'identité, a changé le salaire à la soda, il y a enseignant, a recruté la soda, te foudroyer si vous imbécile liwa sur Guinani, enfoiré de Kagame wana. Il y a beaucoup de télémouvements là, jeunes congolais, mais c'est aussi mis ma arme. Na basi na biso ba simbi ba arme 20 millions de soldats parce que nous sommes 90 millions d'habitants. Tous les cas. 20 millions de soldats. Botini na nous 5 millions à 10. Ngana na mwana ngaza déjà na 18 aboya kozoyer. Hein? Mané kodo, abundele kolo. Boya kozwa biso bana, bato yekuna, bato tanga, bato koma. Les Ukrainiens sont en train de battre pour leur cause juste. Voilà. Et nous maintenant les Congolais, d'aller seulement prier Jésus-Christ. En étant vos frères sont en train de mourir là-bas. Bon recruter biso na armée. Voilà. Bon soki saka na 50 bato tout banda 50 tina se. Bango tout balo on vient ba primus. Bon bango na zamba formation ba armée ba nini. Allez, tout me contacter kaba. Soki bo ça yango te na gouvernement oh. Vous êtes complices. Okay. Même le président. Donc vous êtes d'accord, babo malawo ba congolais en tout temps ba jeune bazo chômer na nzela ba la tabateni. Tant que vous revendiquez, si vous Rwandais bateni batelemi na station na ba kwenyonso ozomona ba soldat zo banga nete tant que tale longine boy Ougandais Rwandais mais nani azo diriger pays mangele bongi. Voilà Zaki Bongo man maman na ndenge tozala toujours message nyonso presque leki continuité semaine prochaine parce que man cette fois-ci nous me comprendre d'ailleurs qu'à boiter mais les vraiment en tout cas mbote na bino nyonso merci na ba oyo bolanda ki biso pe ba oyo bokoti na suka bo partager mission ba oyo ngape ba mbote na bino nyonso merci. L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Feu!